mokonzi ya Kinshasa Nord na Sud. Oui, commandant Rikiri, nayebi ke ozali mokonzi kote kuna. Mutu nyonso ayebi ke kozali mokonzi kuna na Kin Sud na Nord. Tozalaki obe na posa ya rapport na yo e no na kibokonzi wa yo. Po na yo ki deja ba rapport moko ya mabe po na bato na yo. Pare ke baelema na moko nde baza kokoza insécurité kote ya Kin Sud na Nord. Kote ya Monga Fula Ipen. Bayebisi ngai ete bango moko nde baza kobotola biloko ya bato mpe na batelefone na babiju na bango. Te mokonzi, bazali baelema na ngai te. Bazali bato bayibaka teni ya bapolisier na caserne ya armement kuna na Kankokolo. Mais mokonzi tozosala patrouille kala mingi te bakozala na maboko. Bon, sikoyo tokende eloko nabengelaki bino. Commandant Richard ya Kin Est azosala mosala makasi mpo na mboka mpe ville na biso. Ayaki lobi komonanga mpona kosala rapport na ye parce que lelo nde tozali koloba awa azoprepare opération moko ya monene contre bacolonel na kati ya Yolo. Apesaki baagent infiltré na ye nyonso ya banganda noa nyonso ya Yolo. Mpe baagent na ye balokalizaki bapoma nyonso ya Yolo. Le plus dangereux sont les 11 cartouches. Chef na bango azali moto oyo kombo na ye Kaembe. Na nsima na ye tozali na Mushaka Zowa oyo bazali baami na ye d'enfance. Tozali lisusu na piloli na coconut. Mpe na Sipomba que Kaembe prend soin de faire coiffer et habiller de la même manière. On les appelle les mitou rouges. Mpe bato nyonso wana bakendaka komela noir chez un certain Sarkozy. Na moment on azosola na bino baelema ya commandant Richard baza déjà infiltré na kati ya nganda noir ya Sarkozy. Soki kaka ba 11 cartouches baye bala moko balance opération. Commandant Richard localisant Kaembe vient de lancer ce qu'on appellera opération table rase. Où ils ont consisté na kokanga bapomba nyonso ya ville ya Kinshasa. Mokonzi na kati yo maloba te. Est-ce que bato wana bakufuta masumu na bango? Pomboko yo kope komi ebele mokonzi. Okomona tokwei na bango boye ntima 3 semaines babimisi bango. Bakopere babimisi bango mpe bazongi kosala kuluna kaka na esiko bayalaki. Elembisaka biso makasi mokonzi eza correct te. Zola ministre justice pour na sujet ya likambo wana. Asi biso tomitungisa te. Mokonzi ya mboka esi alongolaki bamagistrat ya mabe. Kaembe et les 11 cartouches ont régné sur Yolo pendant plus de 5 ans sans partage. Espoir na nyonso eza na mutu ya commandant Richard. Soki akangi ba 11 cartouches pulo ekosila mbala moko na kati ya Yolo. Après opération ya Yolo, tokolancer opération table rase mpona bakomi nyonso etikali. Po nyonso luka compliqué biso boye. Tozala tante. Il faut tokende na hôpital Kanina. Toza déjà pembeni botika biso. Tozala tante. Pardon. Toléraka te ke bapomba mosusu bakota awa. Ndenge nini oyebi ke toza bapomba? Naza bien informé. Très bien informé. Tala, ekiri nini? Soki mpe bitoya. Soki nini? Nga naza pomba ya solo. Nakimaka bitumba te. Naza neti bino te soi-disant bapomba oyo baza koka bamason. Nga komona nga mushak. Tala vieux. Oza mukolo makasi. Donc comprendre. Tika biso ndeko na biso na hôpital. Sima tokozonga po tobunda. Petit, oza encore trop jeune. Oza mwana moke. Soki bato na yo baza moura bakokufa. Mais bino, okokufa va bango. Vieux, tika biso toleka. Nazolo bozo seka. Ozo minimize biso. Olingi to s'exposer. Biso toza bapomba. Toza ba champion ya Kin. Kasi tosala boye. Tokende inde ti na hôpital ya Kanina. Comme ça totiki bandeko na biso na hôpital. Et puis kaka liboso ya Kanina wana tobandik bitumba ti tobeti bino et puis tokontinue kati hôpital wana po basoigne bino. Omoni te ke eza na avantage ya bino. Toza makeki bito na terrain na biso. Eza lisumu ya monene. Mpona yango lelo yo na bamista na yo bokokufa. Ekiribito Daya Talaki bango na myopi. Siko na longo myopi. Namoni bango baza trop dimi mpona biso. Telemeli attaque ya 128 lions. Bazaka
mpo na biso. Likambo libulu kolimbisa ete pata tisuka. Ataki ya 128 millions ekozwa kaka. Tu comprends, vieux, tu comprends. Mais pour bolingo nzambe tika biso to le cavier tika tozonya lisusu te pardon. Tika biso. Ozoseka biso lisusu te. Ce façon là ene alobelaka. Mais là asilika makasi. Neti sikoyo akoma akoloba normalement. Expression na biso ekokende ti na suka. Ozana nuna ebandeli. Vieux, toi la tante, vieux. Tika biso bolingo nzambe. Pona bolingo ya nzambe. Ezosala tellement longtemps que nakomata na église te. Petit toza ba Kristo te. Toza batu ya mabe. Bon, pona bolingo ya Congo kasi. Pona bolingo ya Congo. Soki ayebaki eloko nakanisaka mpona Congo. Ndaki oyo bata boye te. Mais vieux, c'est normal te. Comment est-ce que muto koki kolinga nzambe te ni mboka na ye? C'est normal te wana za kindoki. C'est normal te. Boye ba pona ngani c'est normal. Normal pona nga. Isa komona ba militaire kokota na ndako na biso. Na mutu, kobomba papa na nga. Eko sala mama na nga mabe. Pena baleki na ngai. Normal. Pona nga esa komona oncle na ngai. Koya bandaki kosunga mbota. Kobungisa musala na ye na katanga po aza muluba. Normal. Pona nga esa komona ba voisin kobwaka bilei. Alors que nga na baleki na nga tozolala nzala. Normal. Pona nga esa komona ba miyibi. Tola bino lopango na bino. Po bango nde baza na pouvoir. Wana nde eza normal pona ngai. Lelo pe ekozala normal pona ngai. Komona ndenge nini bokokufa. Maintenant, viens. Tu as vu ce congolais. Il faut te lingana quand même. Viens. Oza viens la biso. To seyibi na bolimbisi. To bonde libino makasi. Bande wala biso balingi bakufa. Pardon. To sa biso ba congolais vieux. To so congolais. Angola zawate. Zambia zawate. Il faut toza la bolingo. Totika makamwa boye, tala vie. Nazaka na 2000 fois mon boye. Poso yango botika biso, pardon. Zoa, tu peux kotika biso te. Na bondeli epe mingi. Na zo yokanga te. Tala epe nenga za vilain. Aso seka pe lokola za boga. Mais elongi na e vilain. Tala ba mandibile na e. Oya za milliardaire. Babomi bakolanda ete. Aza vilain. Mouchak, tika pe biloko wana. Bato baza makasi. Moko abetaki nga likofi na moni neti liyo azobima na likofi na ye. Mouchak, yo pe muloko na yo ekoboma yo mukolo mususu wa. Na ebandeli wana ifeka atobondela bango. Me yo ignoraki bango, omoni sikoyo. Donc ngolo baki eza faute na nga. Mais oui, tala sikoyo ta etikali muke. Pour bomo ya piloli na coconut. Ngape kite toujours mon bomanga. Zoa tala. Tous ces biso sont congolais. Tala, tipo pas à congolais. Donc il faut que l'anga. Petit, on comment pour gagner 2000 francs. Et puis aux le Bakolingi Congo. Tala vieux. Corruption ça m'a bête.
konza ifo ezalaka yango nde mtelesaka bato yango nde eyedaka bato ebele oyo bavivre basomba bakar mpe baliesaka bana na bango. Petit, vous avez mis à ma casse. Vous avez une question moko mpo na yo. Nazoka vie. Est-ce que mort dans l'hôpital ya kani na Izali? Oui, vieux Izali, nayebi hôpital wana bien. Papa nanga bana kosala wana. Po nyonso tuna ba question wana. Oui, qui sont ya cloche wana? Oui, naoki yango. Elingi koloba nini? Ke la police ezoya? Lingi koloba eza heure ya liwa na yo. Allez, tatuba, doko, butombo. Oh, libulu, vous exposez. Tozaka bana yo papa. Yesu ozali wapi papa? Ata biso to bana okotika biso te. C'est système en faux produit. Rendez-vous comment la Ligue 15 verset 11. Que biso te aya. Aïe aïe Et tu oh, jusqu'à là, ils ont que 10 sur 10. Ma petite oh, tu vas kufa. Ma bisolongo. Eza nini pona nini po baluka nini? Awa mushak nazowa babetami. Ekosuka ndenge nini? Leader Makosona ekiri bitoyo. Bakolimbisa to, bakolimbisa te. Opération table rase. Ya la police nationale congolaise. Ekosuka ndenge nini? Tokoye bango na mikolo oekolanda.